Ingeta, 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 la famille, Ingeta, 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 Bokota, 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 Bokoto, 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 dossier sur dossier, affaire sur affaire, Makambo sur Makambo, ba affaire sur affaire, kola mukana ya somo somo, kola mukana ya koinda inda, kola mukana ya kobeba beba, sava inda, izo inda, nandenge moko ya somo penza mingi makasi. Grande est ma joie de vous retrouver encore cet après-midi, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut, salut, chers Bouchou, salut, chers abonnés, salut, chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu bandeko nanga kande na yebsaka bino soki ya koloba ezali tokoya koloba soki ya koloba ezali te moyen ya koya eza te toyaka toujours soki tomoni ke ba dossier ezali ba affaire ezali ba situation pe ba circonstance ezali yango bomonaka biso toyaka toujours et encore na lombangu. Voilà. Toye bandeko nanga na dossier ya année ya sika solo ya sika agrandissement de troisième jambe kimobali esalaka te mpe eza mokie mama azosepela te na mbetu na gavke elamu mpe feti ezongi bamama mpo na baproblème ya mabota myome fibro trompe kis règle abondante ménopause ata okomi na 65 ans mama okobota mwana yoka bien dépression maladie mentale autisme ata mwana alobaka te mobulu makasi to mpe alalaka te tozali na solution na gavker mpona loposo totikali nsima te vergete babengi nduta bouton tache 5 jours ya pamba oteli lokola lilala te uniforme tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprime ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovimbisa tolo mpe nsima sans opération benga biso na lombangu papa mama yo oyo otungisama mingi na maladi ya hémorroïde interne to mpe externe yoka na 2 jours ya pamba omoni changement ya solo ebongo mpona bokono ya diabète AVC tension to mpe obésité gavker golo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport teo na kisi ya comprimé mpe injection na gavker ozongi mobimba baproduit na biso ezali 100% naturel esalemi na baplan na baindustrie ya Allemagne mpe Angleterre na gavker okosepela. La santé n'a pas de prix, la famille. Quand est toyeb sarabino, batela santé. Soki yoko batela santé na yote, mutu mokote akotika la ko batela santé na yote. Eza toujours ya mutuya, eza toujours ya malamu. En tant que mutu koyeba kandenge nini ya ko batela ka surtout et encore santé na yo. Good news, bonne nouvelle, sango ya malamu, abarinje ma la famille. Gavker aye na ba solution ya kitoko, gavker aye na ba solution ya malamu. Concernant surtout et encore makambu ya mabota pona bandeko na biso nyonso o bazana problème ya mabota bobenga gavker na lombangu et kozala toujours et encore malamu mingi. Voilà, la famille tokota na makambo lelo toyeli bino makambo ya ndeko na biso Pero Luara na bandi ebela bato bayebi Pero Luara azalaka moko ya ba journaliste ya réseaux sociaux azalaki na kala journaliste ya Digital Congo et après à un moment donné ayaki ko se retrouver na Belgique ndebisika azalaka ale na Belgique wana ye kofungola mwa chaîne na ye ya YouTube en tout cas kuna ezalaka nde ya koyinda kuna ezalaka penza ya kobeba ye penza akendaka koloba nyonso oye ayebi soki asali ba recherche na ye ayebi ke awa naza na mwa dossier ayaka kosabola se kosabola ayaka kosasa se kosasa abangaka na ye mutu te mais ya pasi pe mawa bandeko na nga eza ke Pero Luara abetamaki makasi na butu ya lobi abetamaki makasi na butu ya lobi. Nani mutu abetaki ye et pourquoi babetaki ye yango nde mutuna
selon dire ya Pero Luara parce que tout le monde déjà aye ko sala message na page na ye ya Facebook kuna nde asalaki message ayaki ko informer que babetaki ye batu o babetaki ye c'était 8 personnes 8 personnes nde batu bayaki ko beta ye objectif na bango ezalaki ke baboma ye mais comme pe ye pe na mwa nzoto makasi ezali yango na encourageaka toujours mibali boliaka bafufu bosalaka basport bozalaka makasi ata soki bitumbe ye ata soki bato baza 10 yo tingama kaka na mutu moko wana nde akoyeba sko Pero Luara pe de son côté atimbamaki na 2 personnes wana bakokaki kokima te nde kokangama na bango tina police eyaki ale baye kozwa 2 personnes wana na minute oyo 2 personnes wana bazosambisa bango deja nde vérité ekomaki kobima keno batu batindaki bango bakende kobeta Pero Luara baboma Pero Luara c'est le pouvoir hein c'est le pouvoir yango nde likambo. Bon, selon quelques rumeurs, quelques informations, plutôt pas ba rumeurs kuto, hein, quelques informations, ya ba vazin ya Pero Luara, moi ba pota et bimaki ye, pour le moment azana hôpital, azo landela traitement na ye. Bandeko nanga ezo sala soni ya makasi ezo sala pe pasi pe mawa. Makambo oye komeli Pero Luara eutaki kokomela papa na buso Boketu Wayambo. Boketu Wayambo pe abandai ko bima na supermarché akende osomba biloko ka ndenge ezalaka ma biloko ya ndaku ya mike ezalaki na mwa bapokwa. Ole mwasi na ye akoki ko bima te mibali o bazalaka ba responsable akoki jamais kondima mwasi na ye abima libanda kokende kosomba ta soki ezaka sukali. Moyen akendo somba soki déjà c'est 18h mwasi okoki ko bima ndaku te. Papa Boketu akendaki ko somba mwa biloko ya mike ya ndaku. Tango azozonga ale aye kokutana na batu bayaki kokweyisa ye na se tango bakweyisi ye na se balongoli ye pantalon bakomi kofilme mutashi na ye yango bomonaki mutashi ya papa na biso Boketu etambolaki sur les réseaux sociaux mais na côté na ye batikala kokanga batu wana te ata moko mais heureusement epai ya Pero Luara bayaki kokanga 2 personnes. Pero Luara penza makasi azalaki nango ayaki kokanga 2 personnes. La famille ezo sala soni ya makasi surtout pour le gouvernement na biso na yebite parce que ndenge toza boye babilo mosusu photo lobaka to mona kata na ba pays mosusu il y a toujours des journalistes, il y a toujours des chroniqueurs et chroniqueuses oyo ba kritikaka pouvoir, ce qui est normal. Bazo critiquer mais bino bosala na bino musala na bino. Mais Congo na biso ekomi nango ozala na poto soki ba monike oza na Congo bako lukisa bakangisa yo. Mais soki ba monike oza na Congo te bako tindela yo nde batu soit ba boma yo, soit ba beta yo, soit ba longolaka yo bilamba. Ce qui n'est pas bien. Eza bien te en tout cas na comprendre te na série ya Joseph Kabila Kabange. Tout le monde a qui il y avait de ces personnes babale ko critiquer pouvoir ya Joseph Kabila Kabange. Totikala ko mona ba makambo te. Totikala ko mona penza ba makambo yo te mais ya kilelo pouvoir o toza nango e komi ka pouvoir soki donc yo tombola ka bango kaka. Ata soki makambo zo kende bien te yo yaka kaka tombola ka son excellence Félix Antoine Tshisekedi tombola kaka pouvoir. Mais ce n'est pas comme ça. Toza batu, normalement ce qui est réel et ce qui est sûr. Exact, ce qui bon moni makambozo kende bien te en tant que ba citoyen, ba compatriotes, nous sommes censés yakoya koloba. Parce que biso nde to vota, biso nde to pesa pouvoir. Eza bongo. Eza te ke non soki to mona makambozo tambola te, biso to vanda kimia kaka to tombolaka. Les jours ka manda ekosila ndote wandaka koloba. Wane kosunga kongo na biso ekende liboso te. Nga na apresiaka na kosala ya son excellence Félix Antoine Tshisekedi kosala zo sala soki lelo kande na lobaki prière na biso comme ezalaka pe souhait na ye ya kolobaki no kimia ekota na mboka na biso na sepelaka penza na ba décision moko ayaki kozwa ata soki lelo o bato bebele balobaka ke no son excellence ateki mboka mais nga natalaka sur le plan positif parce que asengaki azalaki na besoin ba opposant ba sangana
na kosangana na bango wana ba travailler ensemble pour que kimia kota na est ya mboka na biso, mais ba opposant ba kima ye ba sondola ye ba tikala ko balingaki je m'excuse ba yoka yete yango wana kende ko senga aide et pas ya Trump eza musala. Pourquoi? Parce que aza na sens wana ayebi ke ebele ba Congolais baza kokufa na est ya mboka na biso. Année ya sika solo ya sika agrandissement des troisième jambe kimobali esalaka te mpe eza mokie mama azosepela te na mbetu na gavke elamuki feti ezongi bamama mpo na baproblème ya mabota myome fibro trompe kis règle abondante ménopause ata okomi na 65 ans mama okobota mwana yoka bien dépression maladie mentale autisme ata mwana alobaka te mokulu makasi to mpe alalaka te tozali na solution na gavker mpona loposo totikali nsima te vergete babengi nduta bouton tache 5 jours ya bamba oteli lokola lilala te uniforme tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprime ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovimbisa tolope nsima sans opération benga biso na lombango papa mama yo oyo otungisama mingi na maladi ya hémorroïde interne to pe externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo ebongo mpona bokono ya diabète AVC tension to pe obésité gavker golo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport teo na kisi ya comprimé pe injection na gavker ozongi mobimba. Baproduit na biso ezali 100% naturel esalemi na baplan na baindustrie ya Allemagne pe Angleterre na gavker okosepela. Mais makambo oyo ya kobanda kobetaka batu. Pourquoi? Parce que bazo critiquer régime ya son excellence, bazo critiquer pouvoir. En tout cas, eza biloko moko naza nango contre. Ezo sala soni ya makasi, ezo sala pe pasi ya makasi. Sko ba Congolais balobaka lisusu te. Ba Congolais bavandaka nye kaka to vandaka na biso ata soki makambo ezotambola bien te na Congo na biso to vandaka kimia. Ata soki makambo ezotambola bien te biso to vandaka ka kimia to yaka kokumisa to yaka kotombola. Eza penza bien te. Eza penza bien te ata mukete batu oyo bazotinda. Batu bakendaka kobetaka ba journaliste, babetaka ba chroniqueur, babetaka ba chroniqueuse. En tout cas, bo sunga son excellence Félix Antoine Tshisekedi te parce que je sais que ye muto atindaka bango te mais batu o ba o travailler na régime onde ba o tindaka. Nde bango nde bazotindaka batu bakendaka kobeta. Eza penza bien te ata mukete. Biso toza na besoin ya wana te, toza nango besoin te, parce que c'est tout à fait normal, critique, il faut ezala. Mais to sala ba dissertation na ba école. To zonga kaka, to sala ba dissertation, mais ba dissertation wana ezaki na ba dissertation, mosusu o ezaki à discuter. À discuter oza wana o appuyer auteur de l'autre côté, oye pe o saboli auteur, ezalaka bongo. C'est de la même façon. Ceux qui bomoni biloko ezo kende bien na Congo. Boye botomboli. Ceux qui bomoni ke biloko ezo kende bien te na mboka na biso. Ce qui est normal, il faut to yaka to loba. Il faut to yaka to s'exprimer. Parce que ezana batu mosusu o bazalaka na posa ya ko s'exprimer. Mais aussi longtemps que, vu que bazana place ya ko s'exprimer te, moyen ya ko s'exprimer, ezate pe kotikala kozala te. Alors, bango pe de leur côté, bamonaka biso. Des places oyo bakoki koya ko communiquer yango wana totia quand même nos numéros téléphoniques parce que y a de ces personnes o babenga kabiso soki batu baye ko benga biso toza ba intermédiaire tokoya pe tobeti masolo tokoya pe tolobi peuple lobi boye be eza mo bongo ba makambo bandeko nanga ekomi ko kende mabe parce que jour mosusu toya ko lala tolamuki ka boye toye ko se retrouver que non journaliste kingandi ye wana babomaki ye na ko beta mutu kingandi ye wana babomaki ye na kosala boye parce que ndenge bandi boye e bandaki nanu na papa na biso boketu ayambo chiko ekomi epa ya pero luara lobi kuna ekozala mutu mosusu lobi kuna ekozala mutu mosusu. Alors yango toye kosenga na son excellence Félix Antoine Tshisekedi parce que moi personnellement nazondima te ke no ye mutu azotindaka batu naondimango te naondimango ata mukete. Alors toye kosenga penza na son excellence bamakambo yo tolingi tomona ngo te papa s'il te plaît. Ezo bebisa penza régime na yo. Toyeki komona mutu mosusu ya IDPS papa wana ezali papa kabasele o babetaki akufaki.
donc eza kaka babiloko moko ya kobetaka batu babiloko moko ya kolongolaka batu bilamba bozoka bavideo na bango bopanzaka yango sur les réseaux sociaux mais ce n'est pas normal eza bien te soki boza na makasi ya koya koloba mais boza na porte-parole tomonaka monsieur Patrick Muyaya soki bamakambo oyo pero luwaka ayaka koloba loba bomoni keno eza bien te mais porte-parole azali aleka na baémission aya kocontredire c'est ça makambo ezala bien clair et honnête ekosunga penza makasi voilà tokomi na mwa suka partage na biso bye bye la